ça va. Bon, et pas de Londres. Ah ouais. Et pas le PDG de Londres. Donc, ça va. Cambugnoso. Votre serviteur est mort. Dans la Safou. Safou yango. Safou yango yo to ya sika. Yo ti Congo. Tout appelé na kwanga ya kisasa yango yo. Ba kwanga kinpe ça. Kwanga kisasa yango yo MB 50. Na bandunda. Tout ça ngai ya sika tenda yeka siko donc. Boya awe belé boya. Donc babite écoute kunyon tout et pas de London. Awa def mama matembele ya fresh penza danger yemoko PDG de London donc a peu magazo et tonna na ona masolo tout ça pe na ba bleu kin donc manteka autre ole na kin yango yo ba paini tout donc vous allez acheter de London safu yango yo donc yo se zali baligal makambo belé donc ba zinga ba poso ezali tout ça Makayabu ambassade tout ça Bakaliam tout ça Thompson pe le système ya Makayabu tout ça na Bitoyo nyo se zali so bokomi pe bobo ba dirigeant mutu azali awa dirigeant Ibrahima le grand prêtre yem ta coiffé pe koto tout ozomona awa donc esika esangana biso donc biso toza bato awa oza na East London na Barking Road ok oza na East London na Barking Road donc numéro ezali 0207 akotiela binango na masolo nyonso et pas de London tala yemoko mvwama 890 so na tingi yo obeta ona ni oteli bango ti 74 ce bobengi biso bokozwa biso oyo numéro na biso eza 020 75 11 89 74 to mpe bobengi susu na telefone portable oyo tolobaka 074 22 40 49 49 oyo Ibrahim le prêtre na bango mpena oyo asimbi bamikate mpe ezali donc kote oyo donc deux fois te bakisalaki ndenge mpe na moni awa na badingi oyo ya njinja ya tangausi mpena oyo mpe barenfort merci beaucoup topesi papa mbo apesi bino mbote mingi boyaka awa ebele mwana London ok na East London na Barking Road bozangaka te bye